Bonjour bandeko, toyena lisolo ya pasi pe ya mawa. Boyoka lisolo ya danseuse oyo yobi so toyebi na kombo ya Mbo, Agnes Mbo. Mwana mwasi oyo yo abetaka pa ya Jibe Mpiana alongwa na 2015. Lelo oyo bato nyonso to bazali kosopela Jibe Mpiana yombo ke Jibe Mpiana ale danseuse na ye totika makambo wana po ezali na yango Jibe Mpiana te. Tozana video oyo bandeko na ye baninga na ye ba danseuse o bina na ye elongo bango nyonso tu bazalaki epai ya Jibe Mpiana misusu balongwa bakende pa ya Bawera bakende pa ya Bakufi mais parcours ya Mbo tope Agnes Mbo ye azalaki pa ya Jibe Mpiana kolongwa pa ya Jibe Mpiana akendaka pa ya Kofi alikaka pa ya Weranson atampola la orchestre ya ndenge na ndenge 40 na place oti kokufela akufi na orchestre ya Miel de Son bandeko bolingo pona nini kombo ya Jibe zali kobimaka se kobima na makambo oyo ya salite Miel de Son azwa charge na ye batika kobambela papa chéri li bakala ya monene pote azape na makambo ebele oyo azali kosala Agnes Mbo ndi babengela kaye kaka ye wana na bafoto oyo bozali komona awa bandeko babolingo ya bino moko sikoyo to sosolaka na yebi ete mokili tolingaka babeze toyebi ete na mokili bato basalaka oyo bango balingi basala kasi na kombo ya momoei mosusu baza pe na besoin balele yango mbongo omonaki bongo Grace Mbizi akoselaki bato makambo akoseli bato aleli alobi mama ya kufi baninga na ye ya lisano pe baye balalaka te balobi ete Grace Mbizi oyo akufi eza nango mama na bino te eza nango kaka membre ya famille ozobeta matolo otala te yango wana pe voice oyo atindaki asbeta Koffi Olomide matolo nzoka nde ezalaki nango Koffi Olomide te ezalaki nango kaka membre ya bureau ya Koffi Olomide lokola atiaki foto ya Koffi Olomide na profile na ye ya WhatsApp. Grace Mbizi akanisaki bongo Koffi Olomide nde asouhaité ye to alobi na ye mes condoléances Grace Mbizi a profité bongo na tango batindi message wana ye pe abeta matolo kaka ndenge ezalaka aleli na monoko ya mboka na kilari monu kufwa aleli na monoko ya mboka ete mopa osunga ngai grand boss sunga ngai nekende kokunda mama nzoka nde ezalaki nango mopa o mokonzi te réseaux sociaux tambola na mokili omona makambo lele koyebana kaka basango na biso ndenge tozali kopesa tomonaki lobi bongo Weranson abimisaki concert na abetaki ya arena batie yango mopanzi na yebisa yo bandeko bolingo makino ma David to nini bato bazali kobina yango koleka na album mosusu oyo bima na kati ya marché o bandeko pozanga kate kotala emission ya modèle oyoyo elengi oyo wapi papa chéri Jibe Mpiana toyebaki ke mwana na ye akufaki donc okufa ya mwana na ye bandeko bolingo Jibe azalaki na mission de service na Afrique du Sud bongo akozunga Kinshasa pe akende Paris pona programme ya kokunda mwana na ye oyo akufaki na Paris basango na biso kokoba toyebi ete ba concert ya ndenge na ndenge ekobetama na mai na juin na juillet pe Weranson na kobeta ye na octobre na mai tozali bongo le 24 mai moto na tembe Héritier Watanabe akobeta po aningisa akobeta po likambo kimwana suka yango nde komibimisa bango ngambo Héritier Watanabe le 24 mai akobeta bongo na Dôme de Paris ekosala elengi o balingaka ye bana baza na France na poto bosomba babillet bino baspiritas tobosani te Robino Mundibu pe lokola alali te posa kobeta miziki amoni fe regola beti amoni fali popa beti ya lobi ngana zwa zero Robino Mundibu pe atie libaya na ye tuna ngai wapi na gymnaste sali ya 800 personnes mais na yebi lelo déjà
ndenge bato bazali koloba ndenge réseaux sociaux zali koloba balobi ete ateki kaka 500 billets mais tozali kozela pe toyeba 500 billets yango est-ce que ça le kotonda awa pe bato ya fali epupa bayebe ti bonoko balobi ete babwakisi na bango ye balingi na bango te adiembela na kombo ya fali epupa nzokande fali epupa pe si alingela ye bulu fali epupa pe alingela ye bulu ndenge ezalaka kaka babloka na telefone abenga bomongongo bebe abenga na WhatsApp boye tindinde ezoleka kaka te oyo pasi. Robino Mondibu le 7 juin ateli Ferregola Libaya ndenge zalaka kaka rankin rando si la kate retie watana bena Ferregola akobeta pe le 7 alors Robino Mondibu po attaquer le 7 juin po te batia Libaya moto atie poana ne tunangai héritier watanabe moto na tembe ami komisi invité na makasi po kaka azala na Robino Mondibu ayokisa Ferregola motema pasi nganda kosuka wapi boyoka lisusu kuna Ferregola pe kote na yo na yebisi bino babi bazoteka babi ye bobondo mais toyebi te est-ce que rideau kozala te bino moko bokoyeba kaka ndenge makambo yango ezalaka bota toujours lokoloto awawa tomilingana bosabone bopartage bavideo Ferregola babi ezokende kitoko mais balobi ete azoteka kitoko est-ce que bagolo bazosenga deuxième date to te ekoyeba na kala mingi te toleka lisusu na nani Fally Ipupa ngai Fally Ipupa balobi atia date to atia date te awa ya koma ko bloquer bato na ba telefone ekosuka lisusu wapi bandeko ba bolingo Fally Ipupa filmer ba stade de martyr soki ba stade de France ba la clip ba TV totie stade totie date tozeli ba match pe betaka te ba match beti ba match pe sili date ye kaka te ekoyeba na kaka ye pazalaka moto ba surprise to akobeta wapi toyebi te mama na ngai ozali bongo songi news na biso na ba artiste na biso ya minene ezalaka kaka boye moto asilekela moninga te Koffi Olomide na yebisa bino akobeta bongo le 19 juillet hippodrome le 19 juillet na yebisa bino esika bapunda bakimaka Koffi Olomide a signé yango po eleki monene alobi concert na ye msusu pe kozala ya suka pe yango wana mobali ya mama si alobi akoyembela bino bachacho oyo bino bolingaka bokamata ba mama na malinga balobi ngongi aleka te simba mamako voilà oyo ezalaki bongo ba news na biso ndenge ezalaka kaka songi news bolanda yango kitoko bosabone po balobi elengelali awa otikala malamu tokutana na bino lobi lisusu na songi news nulle part ailleurs bosabone bopartager ba video ba message na bino ekosala biso elengi moko boy bye bye tokutani lobi travailler même qualité net pièce soit Berlotti oui ils ont 910 €. OK 910 €. Fallait normal on a mon Oriana 910 €. Mais ce que soit na ti la boutique wa on son on a pris assez bon donc ko ba osa la biso ils ont côté donc toujours ça la même qualité mais to tiango prix assez vraiment donc est-ce que mutumo batunde ce que photo timbela parce que place où qui bimsa 910 €, oye awa to pesa on a fond bon mais même qualité. Voilà, nous donnons le badon même qualité au lieu de nous bimsa 900 € quelque part et puis mon oiseau travail ça ne qu'on a biso zawana et ça soutient tout c'est soutenir quoi. Le roi de la forêt mobali assis de Jim Mampata tout ça awana la lumière de Turquie, bien baptisé par Mampata, le général de Panzo. Et voilà la forêt Nazoya, et na baki bana wenge, kozonga na ngai boye retour, na oki notala le roi de la forêt mbala moko na Chicago quoi, to mona wana to koma. Ya so bomoni na lati forme o tano olata na tano kuta na le roi de la forêt donc ça attire la boutique parce qu'ils ont vraiment collection o yonga na sepela na